Merci na bilo bato bosomba fidélité pour na kolanda émission Tolo Belamboka Congo na yango bande ko balandi émission Tolo Belamboka Congo la pesi bino mbote sika nyonso ezwami bino betika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino bande ko balandi ezali pasi mingi na République démocratique du Congo na maye oto zali komona bande ko bangai yamboke vraiment to kota na mama ya likambola biso o ezali kondongwa kuna na parlement na mokolo mwa lelo oyo peuple congolais ba telemi balobi ete bakoki kondima eloko ya bongo te kasi pasi po ete peuple wala bazali koyokela ete bande kolangai peuple mwana etike mwana ya mawa juge parti to mona wapi yo moko mosambisi yo moko mokangi kasoko kwa lolenge nini mbala ya yambo to mona na République démocratique du Congo président de la République azwa candidat pesa donc ndenge zali ko sala ma candidat ni kendenge to zalaki na impair mais bilo bolobaki Mobutu dictateur bolobi Mobutu boye mais bino moko bozali kala se makolo wala seke Mobutu azaki dictateur te bino nde batu bokomisa Mobutu muto babe ya kamwa bande kolanga ba pimeli biso atale tando eketo ye banini mazali koleka kasi to ebite nani akokweya liste oyo baacha bimisaki ezali bobele ya solo ya ngonde koyoka la poso dia Pwambwa akobima nani président la parlement vice na ye kozala bobele marque mema wapoete bazali koliana bande ko bangai bilo bato botuna ki bolobi mamoseya nini ezali koleka nde congolais afungola miso mamoseya azali kobelela ata ko aliko kende kolela ya ye tata wa tiki ye kasi azali kozonga pona kobelela koloba ete peuple congolais to fungola miso soki te bakolia biso mobesu po ete Félix aye koboma vote vert ezongi biso ko to votaka te candidat unique poso de kwanga za adversaire te marque za adversaire te donc to le basiko ni pe batu batomboli baachi balabi baachi mosala malamu baachi nde motakoki po baachi syndicaliste oh bande ko bangai Bemba Gombo pe ache aye kuna candidat o likambo nini ezali koleka bande kolanga Moïse Katumbi albina kozonga simate kasi FCC lobby biso boko ko kabela biso ya ko kabela te po biso ni bato kabaka ba poste boza to bana ko beta bilo siko fimbu nde bomoni mort subite ya Mfumu Sabata oyo bango moko batayi DPS balobi to konzima lisusu te po mama Monika kende kaka boye to konzima ba mort subite te nani mobomi ya batu oyo bakenda aka bongo likamba mama Monique pi akotaka la bureau Marc Kabundo biloso boyebi abimi azongi ake akufi eloba mbutu likamba bomi Mfumu Sabata nani abomi ye akufi pe kaka même chose la kati ndaku na ye bato basola ki la jeudi bato bazaki la samedi mais baye ko kama mutakufi kaka bongo bande ko ezali nini ide peste bobandi nini bozaki bosola corona poison nini ezali ko boma bato botala kabilo moko course à pouvoir kotambola na ndoki akolia yo moko pamba te soka moni paili lesinga kolia te akobala kododa bani moko la ndako bwali komona makambo ezo salama pona pouvoir ya moyibi pouvoir oya malamu te bango moko bakomi kowela bande kolanga nini ekoleka emalonga na kati ya palais du peuple nini to s'attendre lango soki ezali kaka te tike o basi balakisa bilo la baachi yango nde ko salama nani ako renverser batu oyo po ete peuple congolais azali na ye na makasi te peuple congolais ayebi te nani ako bundela ye po ete azali pe la leader te kasi bande ko balandi ba video ezali oyo tokolakisa bino mais naza ko déplorer eloko oyo soki na lobi yango te ekozala pasi pe mawa bande ko langai ndenge bakelaki sele kolela papa Etienne Tshisekedi ezalaki mabe te bakei kolela bakolela pe mususu Mfumu Sabata oyo akufeli bango mais quand même bande ko langai nani aza bokonzi ya terrain na makamatali nzela ezalaka roulage mais lelo oyo na gouvernement Félix alingi usurpation à pouvoir Félix boni ko papa boye petende ko langai
yango bokonzi yango yo peuple ko ke sengo ndenge nini famille ya baroulage wana obino boloko taki obokela bango baza porté disparu famille wana eza kolele ko sepela te boni ozalika bayina vraiment likambo soki nzamba boyo ata bato bako sepela la ote tala ba juriste oyo babungi mobeko ezali te mobeko likonzi babuki yango ba piétiner yango oyo quel désordre dans la République démocratique du Congo. Yesu zonga lisusu awa na mokili Yesu tobeleli mokili mobebi Satan alingia kende la mokili na yo lifelo Kester mawa nzamba zala na yo Yesu biso pe tobeleli yo tolobi zonga po Félix alinga mema mokili na lifelo roulage akangi nzela apesa bato ya makolo pamba te ezalaka bongo bato ya makolo ba privilège akabango po mituka baboyi ba accident kasi tala bato bautaki nsele lokola baaki la cortège ba avocat bakiti po baloba la roulage pourquoi okangi nzela mais finalement bokonzi yango oyo ya Félix la ba maître na ye yango bokonzi yango elingi luta te ya nzambe boye ndenge nini. Donc bato basala misala te soyo bango bazoya ata balingi batuta bato roulage tika nzela po Tshisekedi alekana po ba maître avocat na ye balekala tala ba juriste yango kuna batelemi roulage alobi te na tie stop po na kolekisa bato makolo batutumi roulage lokutu bandeko nanga batutumi ye makofi roulage azoki pe bakangi bango nyonso misato batie bango na mituka wana boyebisangi ezali nini basekreste bato basali enlèvement mais lokolo ezali bato ya Félix nani akoloba baenleve roulage misato bandeko nanga enlèvement ya boye na République démocratique du Congo na moi makasi loi ekomi kala nga ba Félix nde moto ali mokonzi ya makambo nyonso balobi nini nete décide la loi Félix akomi au-dessus de la loi mais sikoyo biso tokotala kaka tobeta maboko bandeko na ngai pona nini moto bavota ete bapesa ye kopesa famille wana ezali kolela na beti mbela bandeko na nga baenleve 3 roulages na cortège ya bajuriste ya Félix na retour na bango na nsele pasi pe mawa na République démocratique du Congo kasi bino moko botala ndenge nini tracasserie ezali na République démocratique du Congo tokokoma na pasi bato mituka bakokima JDK mon réalisateur chela biso oyo esalamaki la commune ya Matete bino moko botala pasi pe mawa kasi tokozanga mituka te pona miibi ya bosoda bafutaka ete mpema ya lobi nzela nde ekomi na la police ayebi pe mosala na ete police routière ezali potala makambo ya nzela mais miyibi tracasserie bango bakomi kokota partout kasi mboka bolingaki tosala mobeko likonzi te botala sekonde ndenge tokobika tango bino bokolala bandeko langa JDK adorateur tshela biso na nokula la machine bongo to ya kozonga moko bolandi lolenge nini tracasserie ezali kosalama wana bomoni liboso wana ezali libenge village ya Bourkumese ya Matete liziba wana tie kobota bambisi sikoyo bozali kolanda mutuka pembeli na bomoni ba mama ba koteka bafufu donc rien ne va la République démocratique du Congo entre temps Félix akosala mopotu mais to ebite tolo baba opposant to ebite tolo baba nani oyo batelemi sikoyo bakosala eloko moko te course au pouvoir bango so batali miso la bango bisika wapi
bakolia kanyaka. Ah, peuple congolais. Na boende tokobika. Bazangi sabiso nzela bazangi baka. Siko police routière musana yenini. La police ou la police musana yenini. Bomoni ki esengeli ka songo sali sabato recyclage. Pour comment moutoye na musala ya la police. Botali si ete ke musana ezali ko protéger peuple la bien aye. Police azali mutu a tracasserie te. Mutu asengeli ko kanga mutu kana ezaki si police routière auto benga ka roulage. Mais la place la roulage azalaka te. Ezalaka te ba police ko yako tracasser la ba mituka oya kala ba fufu na ba mama ba tekaka ko yaka ko déranger bango. Ce qui Félix azo futa bilote. Mais bon ken ansela bisika Félix azalaka. Boyebi kuna bisika Félix avana na monga lema. Comment bilo bozu peuple ko bilanga la bino. Peuple pe la balusi miso pa la bino. Boni pe bo motaou ya boyetiki no lelo. Soda soka telemelo tout même kofiko parce que soda la buki bobeko yo te yaye. Bande ko langa ezali pasi pe mao. Nazali kolakisa bila makambo esalamaki na 2020. Ya kokanga bakulu na okela baonkanya makasese. Balakisa ki letando eke. Bomona ki ngobila. Bomona ki bakonza lolenge la lolenge. Kasi basoda na lelo. Bakulu na bakangaki. Lelo la 2021. Est-ce que balakisi bila bakomi banani? Balakisi bila bisikali bakulu na bazali? Balakisi bila eloko ni bakulu na bakuzo sala. Ngai kaka na océan. Bande kolanga na koyebisa bino. Yango na zongi si bino na film 2020. Botala ndenge bakangaki bango, botala ndenge babande ko kata bango basuki, botala ndenge ni ngobila telemaki. Mais est-ce que na 2021 excuse batali si na bino? Nani nde basoda na bakomi lelo? Batu wana bakangaki basali banani lelo? Ngai kaka na océan bisaki bilo za chaîne à libération. Na kotali sabino lolenge nini batu wana bakomi. Peto kotala soki ya solo bakonzi o bazali bakonzi ya solo, soki bazali bakonzi ya bolema te. Soki bazali bakonzi o bazo berite bake na boloko. Selile za la kati na bango. Bakanga bango nyoso bandela Félix etikino na ba oyo nyoso bazo kamba lelo. Batia bango la boloko po ete bali batolalo kuta, bali ko nyoko peuple, bazali ko kele ko former ba mercenaires, bazali ko kele ko sala makambo elongo bani te. Aussi longtemps ndenge tozali mai elingi ko démissionner. Mai elinge chana se mai elinge bwaka longo mandoki poete makambo ezo sala mala esta mboka eza makambo longo banite ba soda ba vrai soldat balobi ba kokende te po bazali 5 mois impayés. Tala Félix c'est la cabale o azo sala République démocratique du Congo. Bande kolangai na complicité à mon réalisateur to souffle moi moke na zongi sibino botala ndenge nini balokota ki bana wana pena sima mikolo na kolakisa bino bana na bakomi lolenge nini poete bokozo yango nulle part bakolakisa bino na RTNCT bakolakisa bino bisika mususu te kaka awa na kotalisa bino batu oyo bakomi banani peti na bango nini bolanda danu bongo tozonga peto tosukisa la biso à la disposition du gouvernement pour les rendre utiles à la société. Ainsi, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Excellence, les premiers lots de 3 sortes parmi eux seront dès demain, 3 novembre 2020, mis du port service national pour leur transfert à Kanyamaka CC dans la province du Haut-Lomami. Merci. Monsieur le général de service national, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale, Monsieur le commissaire de district de la police nationale, Monsieur le commissaire des communes de la police de la ville de Kinshasa, Monsieur les policiers à vos titres et rangs respectifs, c'est à la fois une joie et aussi beaucoup de peine dans mon cœur de voir les Congolais qui se sont mis
détruire la vie de leurs frères congolais, de leurs compatriotes. Et ça fait très mal. Une voie pour laquelle je vais devoir féliciter la police provinciale de la ville de Kinshasa pour avoir mis la main à tous ces inciviques ici. Ils sont environ 929, des malfrats, des Kourouna qui ont sémé la terreur à travers notre ville, qui ont donné la mort aux Kinoises et aux Kinois. Sous le leadership du président de la République, c'est-à-dire le président de la République a décidé que dorénavant, tout bandit en mer armée, tout Kourouna arrêté ici dans la ville va devoir faire le déplacement de Kanya-Makasese en vue de faire les travaux d'intérêt public, notamment les travaux de champs. Dorénavant, ça sera comme ça. Ndenge Narubaki Mbala Elekaki Nabanzi Nazakoloba en français awa bakulu nango bazokate tata mokonzi wa ekolo na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, alobaki kubanda lelo kuluna nyonso oyo tokokanga esengeli akende kosala misala ya bilanga na Kanya-Makasese. Ndenge bozali awa bino panso bokokende Kanya-Makasese bosala mosala ya bilanga bolesa ba Congolais. Ba misusu oyo babomaki bato bango bazokende boloko pe ya libela oyo tulbaka motaku. Boloko ukepena motaku ya bambula tuku na tuku meke bozo okende boloko. Bakuluna oyo babomaki te bango baza okende Kanya-Makasese pour kosala bilanga babanda kolesa population congolaise. Ndenge nasangaki na population baolanda ngai à travers bilili ekoleka na ba réseaux sociaux, ekoleka na télévision, esengeli Kinoise nyonso na pe Kinois nyonso bisika bozali ba papa na ba mama toyebi ndenge Kikuruna ye makasi na kati ya mboka na biso. Bakuruna ya basi pe bakomi esengeli to banda ko dénoncer bakuruna wana. Nalobaki yango maleki na moni esalami mais esalami penza mingi te. Esengeli sokoza moninga no za kuruna oke uteki ye na la police. Ndenge zakala na bamboka nyonso ezala poto ya kanwa. Obi place bandi azalaka oke bobeleli parce que mokolezali akoki kobomela o ndeko, akoki kobomela o mwana, akoki kobomela o tata, akoki kobomela yo mama. Esengeli bisika nyonso biso bakinois tovandi toyeba kobenga police pona police aya kotia maboko na bakuluna bisika nyonso vandi. Tolingi Kinshasa tokoma na 2021 tozala lisusu na bakuluna te. Police aza koyoko ngai esengeli bomilengela botia mabango maboko. Bozala na ba informateur na ba quartier nyonso ya ville de Kinshasa, beaucoup na ba famille ba dénoncer ba kuluna.
bandeko bakufi ebele bamsu bakatani maboko bamsu bazoki mpona moto bato ya lolenge ya ndenge wana esengeli place na bango ezali soit na boroko soit batravaux forcés. Bandeko balandi bino moko botali boyoki ngobila ndenga lobi me bokoyoka soni na etango na kolakisa biloke bato bakomi banani ezali pasi pe ma bandeko langa atako bako boma peuple toko ya kotelema tolobi bomba mabe to panza to loba kasi peuple congolais na bakambi o batelemi ba politique kolalisaka bato pongi lisikulu likolo ya lisikulu lo poto to boyi lo kote li français eli abiso te li français ndeko koba biso mina pepe la conférence nationale lo poto elobamaka kuna feshe mais si la te tolonga te tozokende wapi bomemi Congo wapi monyokoli ya boye pola nini Congolais kolia te Congolais kopema te kasi bino bobelo kuta Félix tolembi yo na kati ekolo Congo tolembi yo ndekolanga oye kosala mayambala oye kozala lubela tokozela lisusu te po tezali su tango ya kozela te bandekolanga TV ya lingonga na awa nde la sukisi nalobi Congolais fungola miso fungola matoi bota ndenge bakomi bino na kobe likolo ya COVID-19 kokatela bino tango kokoma bino esika moko kopesa bantongo elongo bani te ebongo tobunda te totika tilombola esika wana ya konza Congo ye moko akomi police routière ye moko akomi policier ye moko soldat ye moko nyonso pona kobebisa biso bandeko balandi mingi akoloba ezali kasi naloba nini soki bakatelinga mitindo ngai mpe nazali kasi ma ya tango nasukisi awa. Merci encore une fois na bino nyonso bozali ba abonné na biso awezali éveil à conscience éveil patriotique awezali esika to analyse ensemble bozwa makambo pe la motema la bilo peto analyser biso to ali bato ya mabete bango bandima liwa bali ba sanguinaire pouvoir ya makila kasi biso to lobi yako ba condoléances et komela libota ya mfumu sabata pe e komela libota ya mwana ya Mobutu oya kei ya solo atako yeba kitata te mais botala kaka ye ali papa to boyi désordre la kombo ya Mobutu na kosala ngo émission spéciale pamba te to linge bato ba sakala na mémoire ya Mobutu te bino ba obozali ba dongolo miso boko bima pona kolinga ko sambwisa makambo oyo tolobi oseya ko s'occuper bino na mikolo mezali koya. Merci encore une fois la babonné na biso vraiment que Dieu vous bénisse pour partager mes missions bo like botala nzamba kozanga te ko pambola bino. Merci na Judeka notre réalisateur. Merci encore une fois yalinga ka babenga ye adorateur wala linga ki na sala vraiment péché. Merci na notre réalisateur Judeka adorateur. Merci na yo Dacosta Mondele El Campo Dieu ma jamais moi la mobalo alela nzambe lokola maya komela wala nde cordon ya océan du Congo ye mutu vraiment za ko coordonner pour bon na biso tozala toujours na Limabwe. Merci na Pape J directeur ya recherche stratégique wala penzato anticiper ba joyeux anniversaire na yo mais kasi to kozanga te ko sala yango lundi oyo kozala le 8 mokolo mbota manao. Merci na sango mokonzi para be miso ba biso pe la gloire de l'Éternel mobimba. Merci encore une fois la mon ami de tous les temps du lolo soit assalamu alaikum na ba musulman nga mama Jawa bon rétablissement. Anita Babé, il faut que moto, maman ya moto Mojali, pe Fondation CA du Congo, on est toujours ensemble. Vous êtes tellement nombreux, tant ils ont permettre de na linga rabino, bosunga Congo, bolinga ba Congolais, to linga mboka la biso. Bye.